Mbote balingami. Mboka makambo. Mwe ebi na Congo soki likambo kwei na communauté oyo. Ba interprétation, ba émission, ba analyse. Nakuta na vidéo moko ndio na biso moko ya TikTokers. Na pesi mbote. Ndio mosi na pesi mbote. À l'analyse sur le J3. En fait, J3 a couffé sans papier. Et selon de Kouana, ando sala na musala na mukanda ya mutu. Ina minute l'État évite que J3 couffé. Bon, bah évite que mutu wana ne mutu couffé. OK? No e poto ndenge zala. Et bref, l'analyse na e abengi J3 Yuma. Mutu couffé. Wana morgue actuellement. Abe a vrai Yuma. J3 vrai Yuma. Je parle mutu couffé. Non pas tant na bon moi, na couffé. Abi comment au sala 14 ans na moisi. Boboti bana 4. Motikal ka ozo mukanda te. Zaki vrai Yuma. Le bémission so bana ko sala na ouf. Congolais. Bato muso ne ba mela gloire makasi parce que ya ba mamuso ba lo baraté et surtout moto koufi. Qu'on l'a dans respect ba oui té même la Bible nous demande de respecter les morts. Quand le moto koufi ma ça analyse et na analyse na mambazo bimisa pona moye c'est grave. Comment moto koufi obenge yuma? Ils sont vivants, pourquoi pas Zaina Mukanda te maman? Que le Seigneur te pardonne. Et ma sœur, nalandagayo, nalingarayo, na ebio, na musika, na réseaux sociaux. Tu dois savoir que vu au monde, il y a une réalité. Preuve, tel que tu es là, la vie que tu vis, au lingangote, à 100%. Et tu ne vis pas une vie satisfaisante ou bien haut. Ah oui. Pourquoi? Simplement parce que mututu na mugilo na ba combat na yi. Na landa intervention na une fois na live mon on côté na ba détail té. Côté na ba détail té. On a bitumba au vivaga. Tu avais parlé de ton passé, de ton mariage, bref. Comment c'est kitoko? Mais pourquoi cette réalité? Oui, ça là, il est là, tu sais là, sans mobile. Est-ce que tu voulais ça? Non, pas du tout. Exactement, c'est ça. Bato bele balinga kako. Kolobela ba vie ya bato na ba lulenge mo on dirait. Et je sais pas, na me ko expliquer on dit mais certainement pour comprendre on na loba. Donc on dirait y na vie na ye a problème té. Bandeko, mukilo bo mona ina ba réalité. Déjà nanu ndenge poto etambolelaka. Koyoka ke mutu aboti bana 4 mboka mondele et puis na France to Belgique bamboko ezala ke so oboti na mutu na mukanda fu ba pesa et plus grave oboti bana 4 au sali 14 ans sans papier, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'il y a un souci. Sur ça va raison mon il y a déjà casier judiciaire ou encore c'est clair que c'est spirituel. Boyebi ki ba autope ça fai mukanda est-ce que boyoki jani fai wa kufa jani anyo kwa mina poto et loko memi na liwa ezaka parce que zanga mukanda pona nini le faire ozanga papier et komisa kineti zoba alala mabe moi ça nyokole mabe au fait to yebi histoire a jani ezaka le mo le belate muto mo bela mitema
lelo bazongisa mai lobi asala crise lobi tina ndenge na biso akufa akenda et bautopesa jani mukanda. Vous trouvez ça normal? La Bible dit l'homme spirituel juge de tout. Nabi ki ba congolais belé mambo molimo ba maîtriser en penza te. Bon, c'est tout à fait normal pour se permettre peut-être de dire tout ce qu'ils veulent et puis voilà. Il y a des réalités spirituelles dans la vie à Batou. Oui, ça là, ok. Nous devons vivre vie où il y a l'ingité. Comment on a nous c'était vraiment un cascadeur. Avait vraiment quinois. Avait vraiment congolais. Avait une vraie nogo. En réalité, il y a vie et ça liké. Dès qu'on a n'enga kufia tiki bana, kila ozo mukandate. Et du coup, mutu moya eko se moke na moyi. Kulo barazagi yuma. Maman, yana bat babetu bat 30 ans poto bana mikandate. Plus de 20 ans poto bana mikandate. Basala ba crime te, basala ba mabete. Dossier problème, pas problème. Abo type na poto, bazali. Ici, 3-14 ans, ils allaient me passer plus de 20 ans. Bana 6 ans, baza. Et belé, baba yumate. Et des réalités que les gens vivent, spirituelles. Ok, ça au-delà de la force na bango. Et solution na mambona ezaka nzambe. Bandeko, botika ko jijara batu. So boyo ba fin fonté. Ya ba cause. Na ba raison et surtout so ka muto famille na yote. Tozala mbango. Na weko pointer du doigt. Et pendant que biso moko tam soupe ton a très sérieux problème. Ou peut-être ou lui une solution mais solution daté. Solution daté. Et puis c'est un passé. Puis c'est un mawa. Non le bana ba congolais. Tous en respect ba oui. Tous en respect ba oui. Mutu so sa kofi. Ya ngo moni ba lo ba mutu so kofi ba lo ba mabe na été. Ya o lenge moko ya ko honorer mémoire na ye. Mais Congolais azala mutu akufi aya saleli émission, a saleli analyse et na émission ana a sambisa moyi. Et na suka na wa condamné. Mais mutu akufi liko na wa fingiye. Bakundi afingiye. Mutu basi bakunda continuera ko fingaye. Ya lulenga mabe. Et sachez que na ba mambona nyoso bande onanga ba retour nango ezalaka bokanisa te ke ya ba bibo le kaka eleki nango eleki na lobelaki eto pe to lobai to pe to sala analyse et après très bien j'ai eu mal très mal et bref bande onanga ba bitumbena ba via bato tant na sala analyse ya mamba papa na biso de ningonde awa ndeko mo akote na inbox absika maman nzamba pambulu on appelle ça va détailler exactement parce que absika maman te pardon kolobate bomba abi na approche ya papa na de ningonde dans sa famille il est peut-être le seul au azandenga zana abotami na famille mo sorcellerie za ya ba combat eza penza ya dégâts. Voilà ba kindoke za elumbi solo elumba solo wana. Vous croyez que y a la facilité au somba ndako. Alors bien ba maman déjà ya ba ndako kutu ezika ba maman bemo ebele. Et ba finga tata na. Pour une fois ça émission le bique malgré carrière na malgré nous soit à vivre à quelque somba ndako te. À quelque chose à côté. Bato musu ba bikaka ba benga ngonine. Le fait azanga et le ressent le paralysant net ba compensation. Ouais, parce que tellement azaye mutumo anga zata musu pas invité. Ba mabe mo ningi comme elle peut-être ningi tikae azana handicapé ou encore et il y a de ces choses là où on doit nous priver na ngoza ba compensation ya ba mambona nyonso
Mais il y a des gens qui ont maîtrise, qui ont maîtrise. Mokili yo na monite natangi na histoire ya monde na monite naluki na yemba pete toze pour passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akoka la yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekusu bonanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitanase olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali kondi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te ikolo evangelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vandina bosantu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa maintenant tu
na biso bolingo bebi naza toxique grâce à lui. Tango akofi badepsine balobi keno akosekwa konzamba bakristo pasi alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda otango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu. So bino bolera ngulu te po milimo mabe kota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe kotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na ngulu.